Bon, nasolola na bino pona likambo ya ndako ya Karine Mokonzi. Nakoyebisa bino yango na kalme nyonso po bokitisa motema. Bien sûr bamisusu bakomatisa motema me nga nazoyebisa bato nyonso po te bokitisa motema. Bolanda nga na bokebi nyonso. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa bozoyoka makambo ezoleka na net o Karine babimisi ye me er moko bokomona Karine na ndako. Boza komituna er moko boyoki balobi mutoyo azwelaki Karine Mokonzi to mutoyo asinyaki contrat pote ndako ya Karine Mokonzi ezala na kombo na ye a retire mukanda. Bozoyoka makambo ya ndenge na ndenge. Pe voir même bakokosela Karine Mokonzi makambo. Ndeko mwasi moto asinyaki contrat abotoli po Karine abimaki na mobali na ye. Mais bon, ngai nakoyebisa bino oyo eza kotungisa bino. Oyo eza kotungisa bino bolingi boyeba réellement Karine ndako wana bazongisa yango abima to abimi te, to akobima. Po tango balobaki Karine abimi, babimisi ye babwaki libanda, ba oyo balingaka Karine Mokonzi na la Chine, na bato mosusu kaka balingaka na bango Karine Mokonzi te, me esalaki bango pasi. Balobi malili ebandi boye, babwaki ye libanda, alali libanda. Mbala moko bomoni live na ndako Karine Mokonzi azali. Donc bato balingaka ye na bato mosusu pe balingaka na bango Karine te, me balingi te Karine a souffrir mitema ekitaki. Me na yebi ke ndenge bazo continue koloba Karine Mokonzi bazongisi ndako bino mitema ezali toujours kobeta. Boza na raison ebeta. Yango nga na ye na yebisa bino. Bandeko, Karine Mokonzi aza na Belgique. Alors, na Belgique ezalaka boye. Soki pe bolingi boyeba, bokobeta yango kaka na Google bokomona. Pona kolue ndako na Belgique, ba contrat ezalaka mingi ya inane. Bozokanga bien. Ba contrat ya bandako presque nyonso na privé, na particulier, donc na privé, ezali bandako oyo contrat ezalaka ya inane. Ba misusu inane renouvelable, ba misusu inane me balobi eloko te. Bakotala soki bako renouveler to inane koki obimi batie mutu mosusu. Donc bandako mingi ba particulier baluesaka bongo. Pourquoi nalobi bongo? Parce que Karine Mokonzi tango akoti na ndako wana ayebaki akoti pona inane. Na inane bakoki ko renouveler ye. Yango bandeko boza na tina ya komitungisa mate soki Karine Mokonzi bazongisi ndako to bazongisi te. Pamba te bazongisa ndako te Karine Mokonzi akosala liboso inane. Inane soki koki sima bakotala soki bako renouveler contrat. Soki ba renouveler te Karine Mokonzi akoshange esika. Me mutu moko te abengani ye. Soki pe makambo bango bazoloba tosala eza bongo bazongisi ndako babengani Karine. Donc eza pe kaka problème te po Karine akosala oyo ya yebaki akosala inane. Pe boyeba mutu moko te na kati ya poto awa
soki kezongisa ndako tokefunda mutu baye babimisi ye na ndako. Non, nakanisa meme bino na Afrique boza na préavis. Donc na poto bakoki kobimisa na mutu na ndako te lokola ntaba bwabwake libanda. Surtout oyo kutu dossier moko te kotaki likambo moko eza te baya babimisa ye babwaka ye. Donc makambo tu bobanda koyoka ezali lokuta pe ba fausse information. Misusu bafonde yango po kaka bakosa bato oyo bandimi bakosama na mukuse. Po mutu nyonso avandi na poto même na Belgique te ayebi eza impossible baya kobenga na Karine Mokonzi bongo babwaka ye etanke eza même pas ndako apua. Ozomona ndako apua kutu babwakaka mutu bongo te me mutu afutaka. Alors soki ndeko mwasi réellement azongisi ndako akoki kozongisa yango po alingi korenouveler contrat te to amoni moyen ya korenouveler contrat bisika wana te, ou bien Karine Mokonzi ye moko alobi turo oyo fona change ndako. Bobosana te Karine Mokonzi aza star, aza mama YouTube, aza icône. Alors bato nyonso balukaka bayeba adresse na ye na bisika zalaka. Ndenge tolukaka toyeba ba adresse ya ba Jean-Paul Belmondo, tolukaka toyeba ba adresse ya ba le Grand Mopao, ya ba le King Fally Ipupa. Donc ndenge moko tolukaka toyeba adresse ya Karine Mokonzi. Yango Karine Mokonzi, c'est possible akolinga pe jamais azala na contrat ya 3 ans. Contrat ya 1 année pana ye eza kosala ye bien a déplaçaka a chanzaka bandako lokola nanu asombi vila te asombi ndako na poto te ebongi a déplaçaka a chanzaka bandako a chanzaka ba ville a chanzaka ba quartier. Donc eza nango likambo ya somo te ezali vie ya Karine Mokonzi. Abandi yango pe lelo te, abandi yango meme tango azako sala na propre fond na ye. Na kanisa soki bolandi na Congo, bokomona Karine Mokonzi a changé bandaku na chaque 1 année to na chaque 6 mois. Etant que kuna okoki kosala na ope 5 ans na ndako moko. Donc amena toujours vie ya bastar, vie ya stratégie ya bastar. Azape ye moko oya menaka bongo te na kanisa ba star musoso pe ba menaka ndengwana ata ba Fally Ipupa ba chanzaka bandaku lelo azalaki na quartier oyo lobi nango a changer akei pa musoso. Donc ndenge moko Karine Mokonzi na 1 année na ye ekokoka na 1 année soki bomoni Karine Mokonzi abimi na ndaku wana boyeba Karine Mokonzi ye moko pe ayebaki fabima après 1 année. Ezala ndenge na lobi bazongisi ndaku seke basali kaka volonté ya Karine Mokonzi. Ezala bazongisi na bango te mukolo ndaku propriétaire aboyi ko renouveler contrat eza gravité basali kaka volonté ya Karine Mokonzi. Pe ezali logique soki mukolo ndako aboyi ko renouveler contrat elakisi nde kaka ndenge ezalaka na Belgique presque partout contrat ezalaka kaka ya 1 année na bandako ya privé pe ya particulier. Soki ndeko mwasi ye pe azongisi ndako azongisi mukanda ezali normal parce que fo azongisa yango avant pamba te soki mukolo ndako alobi bon awa Karine akota aza na comportement bien azotia ndako nanga soin azalaka pe ye moko alalaka na 14 personnes te alors na ndimi mwasi boye na renouveler contrat sikoyo soki ndeko mwasi na Karine Mokonzi bayokanaki mokanda na ye po ezalaka kaka mpona 1 année. Donc ndeko mwasi eza logique des choses faut akende zongisa akende ko signaler mukolo ndako avant que ko renouveler contrat ya Karine Mokonzi te
pambate biso arloba non ko renouveler contrat na ngai te parce que après une année na kobima na nga wana. Donc mukolo ndaku akoloba ok d'accord esali malamu otosika mibeko oye ko signalenga avant. Pambate soki pe olingi kobima na ndaku soki oye ko signaler na retard okozela ti mokole kokoka to de contrat ekosila simande mukolo ndaku a libéré yo. Mususu tango contrat ningo sila lokola baloba eza renouvelable donc faut signaler mukolo ndaku avant po soki ozeli contrat sila mukole ko sila okende yebisa ye ya ko yebisa yo c'est a renouvelaki contrat ya mutu wana azolinga kutu atinda ba papier a signé to a re-signé te lokola sa signé a contrat liboso et la kisi a ko renouvelango automatique. Yango bandeko na likambo ya ndako ya Karine Mokonzi ezali kaka ndenge Karine Mokonzi yemoka lobaka utiliser na kombo nanga bolia bomela pe bo sepelisa bandeko bo divertir batu pe bocha kimia batu bazo ba thérapie na kombo ya Karine Mokonzi. Yango nde oyo esimbi réseaux sociaux congolais, réseaux sociaux africains. Karine Mokonzi azali n'importe qui te akotikala kape kozala n'importe qui te pambate azali icône confirmée moto nyonso akotala ye akotala biographie na ye akolanda ye na net ayebi oyo azali nde icône. Mama YouTube descendant ya Tchombe, fille bien-aimée, il y a Général Mokonzi, fille adorable, il y a Maman Charlotte, P. Azali, l'Empire naye, la Chine, P. Azali, na batamisala naye, Oyo, basala toujours na kombo naye. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nia ma danger donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le kati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nia ma danger donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le kati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakubali na kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, ngamu la zana, chaîne na kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya nyama ya danger, donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.